Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendant. Bana poto, bana partout, balandi à vie du public. Émission Impact, émission idéologie. Émission to voter na premier tour pour deuxième tour exacté. Et ça là, on a bien temps on a kuta na na bino boye. Mais émission na biso to beta moi li solo. Télé surprise à l'élo et ça Impact, ça idéologie parce que toujours qu'il négocie la surprise et pas Maman Nzita. Maman Nzita artiste et comédienne oh a ça biso plaisir. Depuis ba année quand la biso to ba mike to la na Maman Nzita tozo seka na ba comédie na ye na kumba tozo sipela ba mama oyo ba l'accenzela ba jeune ebele ba sala théâtre pour amonaki Maman Nzita ba jeune ebele ba sala théâtre pour amonaki Maman Nzita zo jouer Maman Nzita bela esali ba mbula ebele Maman Nzita zo bela kota na ndaku neti kaka ba occuper makambo ngo te neti ba beti Maman Nzita kara. Est-ce que ministère y a culture des abats yebi que Maman Nzita obela? Est-ce que ANTPC association réseau 5 saba comédie ba yebi que Maman Nzita zobela? Maman Nzita a sepel sabiso na bandenge belé. Mais pourquoi bazo qui pète Maman Nzita? Pour la ni ba occuper Maman Nzita te. Yango lelo to kanisi na cadre télé surprise to côté la Maman Nzita tout sola nae. Maman Nzita oyo asela ba théâtre kitoko asepeli sabiso asabisoma ba plaisir ebele. Fabrice Nteka le boss américain singa rabi ke sa musana yo. Fabrice Nteka le boss américain. Le millionnaire Pepe qui a la équipe à Makasi. Singa rabi sa musano kitoko. Polémique était ko fingate. Didier Masuki mbala mande fois Pembe. Vedi mande fois Pembe Didier Masuki. Tuyeta hotel à Maman Nzita. To sola non na Maman Nzita. Tuyeba akomi ndenge nini? Est-ce que évolution ezali to ezalité? Mais dans quartier on est peut-être que tout ça bata quartier. Maman bonjour. Bonjour. Oui, Maman Nzita. Naibi. Maman Nzita fanda quelque part ba bia bela makasi. Tala caméra et ça moi bien. Nga na ngande mopaya. Ah mopaya. Mais quand même rebe Maman Nzita pe na théâtre. Ça pemeni na biso. Place ngala ça pas petite sœur na ça pemeni na tout là qui me balobi azobela. Mais moi parce que tant aux organismes Maman Nzita boya ça ba théâtre qui to quoi c'est pe lisa biso ozoka ki abeli boye et jipe moi temps ils salonde. Et ça passe. Et ça passe pour la prière parce que moi na petite sœur na ngai ça va moi. Moi mke. Pourquoi bisa ba konzamboka nini to pe ba konzamba makamba théâtre? En tout cas basungaye. Basungaye talaka moto ayebanaki na ndenga fandi en tout cas baluka moyen basungaye. Ce qui s'agit okene na ba hôpital ba traiter ba ko traiter. Pour makambu ya sala yango makambu suso omona bazo sala nini te. Merci beaucoup. Yo kombo na maman. Maman Béa. Maman Béa, ça va. Ah, ok, n'est bien. Il y a zani mona bandal. Maman Béa za mona bandal. C'est ça Wilson Tsonga. Tout ça na quartier à Maman Nzita. Na lungana kota kuna ne peut-être na kozwa avis atende comme susu par rapport à été Maman Nzita. Papa na besoin de bonjour papa. Bonjour. Papa, oya bi Maman Nzita, oya théâtre. Bon, on a qui pas pensé. Problème te. Papa qui pas ma théâtre te. C'est bon, merci. Tokota, la Maman Nzita, to pesa mon ke automemele na cadre ya télé surprise avec Wilson ici que beau gosse na montage et ça absolument bien. OK. Eh bien voilà, nde na utiko bisabino toza awa na ndaku ya Maman Nzita na cadre ya télé surprise. Maman Nzita ça absolument plaisir et bela c'est pelisa biso toye komone awa za mpandi nanga. Maman Nzita bonjour. Bonjour papa. Boni siko santé. Kama muke. Toza Maman Nzita na mpandi kuna tona mwana naye mais bien que Sandra. Aza Maman Nzita imta yamba bisa chaque fois toyaka. Sandra bonjour. Bonjour. Bébé santé kitoko. Santé bien angolanza. Amen. Et Maman Nzita de les dans cadre émission na sur télé surprise. D'habitude nazo yaka. Et comme non gagné tinda kunanga. Mais Maman Nzita ça théâtre ebele. Aux années singo quand même ya musano ya théâtre sala. To sali penza ebele. Pote nyonso oyo toza kosala yango eza kosepelisa biso
Comprenez, elle parle très difficilement, elle est vraiment malade, mais Dieu fait grâce et elle a besoin, même si ce n'est pas vraiment approprié. Na oyo sosali na mboka oyo ojue ba théâtre kitoko et neta opo komi nango lelo c'est vrai fandi ba moyo lati kitoko mais santé vmeza malamu te okoyebisa nini na bakonja mboka batalela ngai mpona likambo oyo nasa koloba na yo poto biso koloba oyo ngai ekomi mikolo oyo kamongo ndambo pote ndambo pote so balobisi nga bakoki kolobaka mwa ndambo ote bakonja mboka basunga ngai pote soki basungi ngai te mongongo oyo ekobunga te nzambe azali ekobunga te nzambe akosala oyo nga koki koloba na bino bozoka oyo ndenge osalaki théâtre na yo baningano mpe bayaka kotala yo bayaki ndambo kama mingi bayaki awa mama sanda bayaki mingi ntango omonaka bango esaka ndeni esaka yo bien esepesa ngai mais Maman Nzita azali mpe na baproducteur lokola OGP placé de Mongwele tomoni papa na biso Hermen Kaba asala baproducteur ebele papa na biso tosalaki rabi komoni ezali so nani Ndongala Rafa Fondation et soki pe boye bosunga Maman Nzita na eta oyo aza nango ekosala bien makasi producteur patron ba site internet ebele faites quelque chose pour cette dame, cette artiste comédienne qui nous a fait plaisir depuis des années. Les lots au taliba pièce le quoi dialogue contre sans souci au taliba pièce il y a théâtre et belé ba vienga lu faire ba jouer ba Maman Nzita ba sepelisa biso. Elle n'a pas besoin de beaucoup demander, juste une aide kaka. Mais je sais non moi na yazawa. Yasara tant maman zolo babwe ça te fait comment non mon apparemment netio tanksa pinzoli neti zopsalo pasi makasi. Bon, ça va pas si mingi mutazaki bien. Mais à comme une difficulté même ya koloba yango vraiment ça la passe na sipota ko monite ndenga komi bongo mais elo ko salela te nzambe ka sunga. Est-ce que bomeka ko sa ba démarche na ba konjamboka ata na présidence topé na primature topé na ministère ya culture et des arts pona komeka ko sa démarche mama akezwa ba soin ata libanda topé ata ana kina zo ba soins appropriés. En tout cas na kinda na musala na bango na bande okindi mais ba négligence wana yango na éviter ko kindi biso moto traiter kana ndako na aide nzambe malembe na hôpital ba idaki biso mukele to bimi et comment vraiment la négligence ce qui mbongo ezaki belembele ça comment bien bandakala. Mais c'est-à-dire ça demande seulement de l'argent. Ceux qui ont moyen d'aller à awa, à rejoindre des soins appropriés, à se retrouver na commune pe ko jouer, à zonel ne théâtre na. Oui, à ko jouer parce que ba traitement à ko jouer, à comment il a perte mémoire, ko jouer à jouer traitement à kati, à jouer traitement à kati yango mutesa la kaming ba rechute. Na ba kiné donc ba docteur on a obligé qu'il a continuer traitement pe kiné à la chaque fois. Mais moi sur beaucoup baki siné on est coûté cher et je coûté cher donc toujours bon dans la malais. Ah, Fabio Senteka, le boss américain. So salut moi geste ça bien le millionnaire Pepe qui a l'équipe à Makasi. So salut moi geste ça bien. Fondé Kabia. Bien que Mikolo va téléphone en réseau légaté Fondé Kabia. So salut geste ça bien. Merci ko oya gobeli chafu moi bilele Maman Nzita yeyo. DJ Daddy Form Maman Nzita yeyo. Et on va ça. Moi mingi moi koloba mingi na okukate azoko koloba mingi te boni papa ngalufa papa na ngai
ozali na ngai na bino bino bozali na ngai kaka po Voilà, comprenez, elle n'arrive pas à parler et elle fait quand même des efforts parce que Moukonayaka Alboso, année passée, Azeko kokata oloba boyeti, mais gloire à Dieu, quant à moi, quand moi amélioration ezali, mais toujours sur là quand même, bien que Azoko oloba mingité, on était venu dans le cadre de télé surprise, c'est-à-dire on a porté un geste à maman Ntita. Il y a quelqu'un de bonne foi qui nous a dit Rabi, j'ai vu le photo que tu as fait avec maman Ntita et j'envoie ces petits gestes pour qu'elle achète ne fût que les médicaments, pour qu'elle achète ne fût qu'à manger. Ça peut aider maman Ntita. Nous nous sommes dit avec Willy Songa, allons-y, apportons ces petits gestes à maman Ntita, ça va quand même contribuer, ça va faire quelque chose. Cette dame qui a fait beaucoup de choses, je pense que Willy va me donner cette enveloppe pour remettre entre les mains de maman Ntita, ça fera du bien. La personne qui a envoyé nous a dit de ne pas citer ton nom, mais elle verra, c'est une personne, elle verra qu'elle va comprendre que nous avons remis l'enveloppe à maman Ntita. Voilà, c'est-à-dire il y a des Congolais qui sont gentils, il y a des Congolais qui pensent aussi aux autres, mais qui ne veulent pas apparaître et qui ne veulent pas qu'on cite leur nom. Et par exemple, la personne qui a fait ces beaux gestes, et quant à moi, voilà, je lui dis déjà merci. Vraiment, et voilà pourquoi dans le bagage, Rabia Boka Kayoto Sungaka Rabia Tana 10 €, Yebaki Yepa Sungaka Batum Sus. Et on est avec maman Ntita, je vais remettre entre tes mains. Voilà maman, et ils ont un décomoko, mon écoute ba photo kaka ou to kama ki mkona yaki awa. Na singarabi na tinda quelque chose au ça maman Ntita, maman na zeko se peane makasi et ne mtoko lo bani par rapport à geste o. Maman. Aluba. Merci na moto kanisier. Donc akokoloba bien tenga na sengeli merci beaucoup Nzambe apambola pe apambola bato bazo kanisa ka maman. Nzamba baksela bango ya mingi. Nzambe vraiment akanisa bango na ba obalongoli. Nzamba zongisa na oyilongwaki. Merci beaucoup. Et Sandra, yo attends que mon maman Ntita à chaque fois yaka na sepelande o yambaka biso et ça ka ondenge nintango mona quand même moi ba genre ba geste ata ya mkebo. Et ça la ka bien ce qui bateau bozaki na bango ba komi ko ba sepeli ko ya ko talo so ça la ka bien qui ose la négliger les habienté. Donc na pe ça merci pour reconnaître que maman pe azalaki on a pe si merci mingi na bino. Nzamba pa mola bino. Voilà, ton petit geste que tu as fait, je pense que Yamkende soit canalisé. Vous qui pouvez aussi faire comme la personne qui a fait ces gestes, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous faire parvenir votre contribution et de notre part, et Kokoma, pas maman Ntita. Il y a un angoisse mais je pense que ça là, moi bien. Et fils kata kisi. Ata bombe de nerfs, ata moi Vix, ata moitié ou Simda, maman Ntita Mela et Kosungai. Je ne sais pas, je ne saurais pas trop faire sa maman Ntita Mingi et Azan exercice face à kiné. Ya Sandra, est-ce que de quoi ça maman Ntita kiné à quoi répondre à toi mituna mibale? Wana na tuna isoka olinga. Koyaka. Et ça m'a bien tourné la biso yeso ka olinga donc n'habite bien médecin topé infirmier aux autres traités maman Ntita saka ikine de Zalibanda peut-être à yana mituna na biso. Merci à trop ipana bino to olinga karabi mavinga surtout bino oyo bozo soutenir télé surprise bozo saka ba geste ya bien izo sala biso kitoko mingi. Merci vraiment ipa ya Willy et maman Ntita zampandi nanga pour ça créer ta film moko le quoi on a ça mikolo to jouer naï mais ko déplacer maman Ntita ya ko jouer et ça moi passe mais Nzamba sunga ko koma na bien ako abi moi de abi alingala aolikate c'est pas grave. Papa Jean pour na ça ka okine azali bana obenga aboyi ya de aolikate.
Papa Jean aboyi na kolobate et bien lisolo na biso na mama Nzita et comme na ona suka awa le temps na quelques avis ya bande kwa quartier to ya bata pembeni na epte mama Nzita ya biso to komo ki na biso balinga bo asepeli na bino mingi pote nzambe na ngai nzambe oyo ya biso oyo azali kokanisela ngai ye mpe azokanisela bino bozala nyonso makambo nyonso oyo bino bolukaka epai na ye nzambe ye mpe nzambe akoki koyoka yango mpo te oyo ya biso etali kaka na ngai na nzambe mpo na ngai boyebi te. C'est bon. Merci Kolobano Mingte, merci vraiment Nzambaza Nayo. Yassandra, tu vas ajouter quelque chose? Ben voilà, c'était là donc Maman Nzita. Moi je vais sortir pour aller terminer dehors. Merci Ndeboyambi Biso, merci vraiment Maman Nzita. Merci. Et bien voilà, tous asko awa na quartier à Maman Nzita. Je pense que vous avez tenu le toko yelaka ndeko moto kutene ambote papa. Mbote papa. Vous avez mon quartier où? Si, nous avons mon quartier. Vous avez Maman Nzita. Naibi Maman Nzita, donc naibi malam. Oui, qui est belle. Bon, naibi que Maman Nzita bella, ça fait longtemps. Abela makasi, bon. Tu évites si quoi ceux qui bat traitement ou ceux suite ces arrangements ni vraiment. C'est-à-dire bah moyen comme tel les athées, il y a un tout nation au conseil ni na gouvernement, tout pe na ministère ya titel ou ya ça. Bon, tu sais nga mingi na gouvernement, il y a yebindenge ni Maman Nzita sepeli sa batu. Total ba théâtre wana biso zaraba na mike. OK. Tu ebi Maman Nzita joana banga dia ba sans souci, donc après ça biso ba sengo moko bo banga alpha. Donc après ça biso ba sengo moko bo donc gouvernement il faut soutenir Makasi. Il faut vraiment mettre moyens pour vraiment santé naé et se rétablir pour mingi namboka na biso ba négligera souvent ba icône bato ba salara makamu mingi namboka wa malamu ba négligera bango souvent. Mais connaître bon après à titre posthume ba reconnaître bango na sima donc to CP là vraiment gouvernement Marie Misamu ba uti kozwa médaille ya Marie Misamu o médaille ne yango po ye les 16 ans de date na yakufaki akufi déjà bon ba komo pese ba médaille. C'est ça, c'est regrettable. Donc, le gouvernement, il faut vraiment avoir makambo sérieux, à reconnaître tous ceux qui sont vivants. Les athées qui sont koufindé aux reconnaître. Maman dit que vivante, il faut déjà reconnaître que ça lisaye pour vraiment santé na zonga malamu. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ngana okelo bakana ba konzi mboka po aza mama moko asala théâtre de chez nous. Voilà. Toyebiye. Natango bandeko sans souci. Oui, bazalaki il faut que na minute ondenge aza na ndako aza maladi ke ba konzi mboka basala quelque chose pona ye azala normal ndenge azalaka. Bon on a ba président ba théâtre ba bazamba ba association. Ba président ngoya bango ya ba théâtre lelo bazaka soki ba moni muninga abeli babwaki ye tango azaki kosala na bango babande kosepela bazozo bambongo babande kolia esika moko me na moment oyo poke bamoni muninga na bango akotanda kwaza lisuna moya kosala te il fallait bango sikondi batelema po basunga ye mais soki akufi bakoyambango kasi baye kosala feti te po kisha saba twalinga nde muto akufati balingaka bomo ya mutu te. Merci maman. Kombo Exaucé Nzaki. Exaucé webi Maman Nzita wa. Maman Nzita wa théâtre di chez nous bako sala na ba président Alufa bango tu. Webi kabela. Nebi kabela tisiko akotanda katikala na mitu état de santé na bien te na hebi. Nkolo bani na ba konza. Na kolo ba ke ba o ba postulé pour na ba président baza. Ba président pe o bazala ki baza. Et ngo ba na mitu baza batmo fo ba ye ba ko assumer ba responsabilité na bango ya acteur na bango ba o travailler pas na bango. Dans na mitu fo ba ko aider bango. Pour te limiter que tous attendent au coup fandé ton le bâté maman zaki bien ton doyemba yembe non comme ça c'est pas bien na mi tu n'es bien tu m'as dit que c'est préparer le temps ça t'es na ezo bouger mandam et bon on des athées ceux qui bon ils ont mis nango soin à commander bien sur la mais bah ça ba publicité ah baza ou ba président baza ba to bana bambongo baza na bangwana
parce que bon tout le monde a encore tant kufa ou bien lobby tout le monde est souté mais ta ke boy à côté malita là ndi comme ça va bando poussa maintenant c'est pas mitio ba me kepe ko sanga ba artiste comédien nyonso azaki muto ko servir bango aki muto ko refléter le moins bien image moins bien ma mentalité théâtre aba c'est pesa bato engena bato so bikapi na canalise ba gago ba ko sala yo non c'est pas mingi ba rosa ba prendre soin na e batala kana e. Merci. Comme une souka sona lelo télé surprise à lelo tozaki pa ya maman Nzita, je pense que bomoni to meki ko lobisa ye et azoko kama ko lobate mais bundani quand même ko lobandambu. Merci à toi pana mnonyo so bolandi télé surprise na lelo. Merci et pana yo Charlie Malula 3 fois Dior Motema José de Londres. Merci et pa ya Carmen qui tambala balobi Karma Womo Carmen Kitambala on a Fabrice Nteka le boss américain à Boston Yote natikala kana yo moko Fabrice Nteka le boss américain. Merci et pas le millionnaire Pepe Kiala équipe à Makasi. Merci Didier Masuki Mbale Amande fois Pembe Silvio Wechi bomongo esanga je dis mukolo Zambadi Silvio Wechi merci à toi panayo Emeline Nzemba balobi motema tous pepele ambetolo Emeline Nzemba merci mingi panayo bienvenue Kialanda Matantu, bienvenue Kialanda Matantu, yayo yangwana Ladi Galvanda, merci kwa Gobelisha Motema, merci kwa Gobelisha babi, la maman la riche Randi Louawa, un enfant pas comme les autres. Charlie Malula, Angèle Kinkela la préférée, babi la préférée Nabiso, Angèle Kinkela, merci mingi panayo, Wilson Bilili, Wilson Songa, merci panayo, merci et pas ya Bogos Anderson pour na montage oyo tozaki bon pa maman Nzita bomoni état de santé na ye na lobaki yango o nyoso ko sa geste ata ya muke pona ko soutenir maman Nzita c'est le moment sala yango héros maman Nzita zana no envie et kozilate so maman Nzita kufi bon ya ba cotisation on a sombi on a pesa mabete mais pendant qu'elle est encore vivante DR yango ya sala geste ndenge problème kenzazo lobaka et mon vivant to lingana tant tozana na bomoy tozela te moko kufa oya na fleur ya chair oya bongo na médaille oya titre posthume pasi kaka mutazaki na bomoy oyaki nango te tango moto awei nde okomi koya na ba fleur to pe ba médaille songolo pankala esalaka mwa pasi. Merci beaucoup Wilson pona bilili, merci pe na bino nyonso o bolandi biso télé surprise o s'appelle nango moi commentaire ya bien commentaire ko finga te. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro avis du public télé surprise. Ciao. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse